Mais mokonzi mboka ça menacé opposition na pouvoir et ça koyeba na souté tozali wapi il faut nzambe asalisa biso et ba dirigeant bazala motema ya monene. Parce que discours à chef de l'État. Nalandi discours à chef de l'État, il y a discours moko ya munene ya makamebe na kati. Mais batika ko kabola chef de l'État na coalition na ye. Wana biso miso na biso zomona. Ba moni ke loko moko de ranger simbate. Ba yoka na coalition na ye. Parce que coalition ça li histoire ya monene na kati ya pays ya passation ya pouvoir. Passation ya pouvoir ya président honoré Kabila Sala ezali suka na histoire. Et ça là en Afrique, ba mona biso ke Congo ezotambola. Président Tshisekedi alobi na biso naza pe na posa ya kotika la ba mona ngape président en vie lokola président Kabila. Il faut to kota na histoire. Bitumba satana koti akoti mboka na division chanson ya na biso libala o libala yo. Très bien. Très bien. Guitare on a muta betele sona na ebité mais vraiment il y a nengo na osarate. Voilà guitare ya grand maître Franco. Donc fallait pour pas très bien. Très bien Nzembo hérité c'est pour la première fois parmi Banzembo na yoka yemi na scène ngona bien là kitoko. Na scène ndeni. Ça dit yemi voix assez. Ah d'accord. Il y a ça muta voix likoloti. Ba ça dit ba voix assez pour na relaxer capacité na ye. C'est très bien. Ngana fana na batloka ba Marie Paul na mboka oyo na mon ndenge succès avec na ndenge style na mon ndenge compliqué rabato. Alors succès c'est très compliqué. Tango zalaka, tango style, ozoy batte que c'est style quoi. Oh. On va sur côté na kwa moko boye. Aujourd'hui, la balbaye, on peut balbaye. Donc, d'où? Yo sala au bongo. Namoni yango bon. Ntamboe, papa yelanga lindanda na yoki posa ya koyemba o na kolela la vie yo pasi ya mokilie. Litambo litati papa yelanga lindanda na yoki posa ya koyemba o na kolela la vie yo pasi ya mokilie. Sambela kae na tangwa pokwa liboso ya kolala sambela kanzambe. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue de Papin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection des points en détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bon. Fidèles téléspectateurs, j'aimerais bien la voir déjà parce qu'aujourd'hui il y a à boire et à manger. L'artiste musicien sera avec nous. Au lieu qu'on fasse un peu trop de retard, j'aimerais bien la voir directement. Il sera ici avec nous, nous parlerons de l'actualité. Il y a Tumba Masikini et Micho Kalala qui séjournent à Kinshasa aussi. Hier, je passais des bons moments avec Gilles Massoua. Oh là là. Bonjour et bon dimanche. Ouais, yo. Malade ici la terre. Malade des Ali. Ah, ici la terre. Bonjour, yela ranga ba couleur boyena TV on dirait attaque. Bonjour et bon dimanche. Bonjour monsieur, vous êtes à l'aise hein? En fait, dalinga ko so baninga ka mamo boni pe yo boy. Non, vous êtes à l'aise. Boni bilamé au banque ça boy. Mais boni pe bilamé bandika boy ba ticket longa té. Mais le côté lavage, c'est sur le côté par longa papi. Bonjour. Ah donc mais ticket pour longa faut lambe que lavage. Sur le côté lavage net longa rate. Moko de la pour longa la l'église na biso la religion na biso sur le côté lavage net longa la rango ba katikula na lavage. Mais sur le sika ba katarata. Bon dimanche Koumou, ça va? Ça va très bien. En forme? En super. Avant peut-être Yarobana Makamu Nyonso. Auto, comme on a l'actualité, Nyonso. Orchestre est bien?
Oui, oui, l'orchestre, c'est très très bien. Tous en plein studio, toujours travaillé. Nzembo Tobak, tout ça, la Immortel Simaro. Na ko immortaliser Simaro, na banzembo asali ya makasi ya mboka. Ils ont plus de 300, mais nous avons moins 5 chansons pour na pesa batu elengango et puis na 5 chansons mususu likolo et sali moi 10 pour ça album mobimba. Au bozozwa. Tunga dobi misango avant confinement mais le gars confirmé yaki. Tout même sur la stratégie mususu pour tout ça en février, mais avant le 25 décembre, toujours mis ça deux chansons on a pour les argent na kata mboka bazwa goût. Alors, il faut rappeler que tout à l'heure, après cette émission... Tout à l'heure, tu as na Brikin pour la première fois, bana ok, zobeta na Brikin. Donc, tu as na Brikin. Pour la première fois. Pour la première fois. Donc, boya est belé. Bandegono, c'est inspecteur Didou Keloke, la Zarapemeni wana, na bengsi excellence papi nyango mouchen vola. Azapemeni wana na ko. Pati Sarah Zapa dans la. Pati Sarah Zapa na simara ya salango. José Mwamba. José Mwamba, José Kabeya, bango baza wana donc, ça dit ça staff moko ya bana Brikin nyonso. Ba travers tout ya kata Brikin. Bazoga musique wana lelo ya bien là, biso moko na wenge na bana ok. Nous allons nous asseoir. Manoun Samela, vous êtes tous invités. Hein? Tu prends Bibi. On va passer des beaux moments avec Koumou Mandachante. Moi, ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est vrai que l'actualité oblige. Bonne musique congolaise. Tango Talakango. Musique est très bien. Toujours qui kokoso ya problème ya aucun n'importe pour na combattant. Mais na mo ya lelo, tozongi tokomo moi quelques pourcentages na biso parce que to perdre qui pourcentage est belé. Mais le autre, comme pourcentage, j'ai moqué parce que moi, confinement, on est que fandaki, bande comme soupi, kotaki déjà moi bandaku, babimisi biloko, et sali ke mboka et comment l'accès voilà, l'artiste est basé na place na bango. Mais sinon, musique congolaise a toujours na place nango. J'aimerais avec vous que nous puissions commenter un peu l'actualité. C'est aussi le savoir-faire de nos artistes et musiciens. Je l'ai dit au sommaire de cette émission, il y a Fali Poupa qui venait de mettre à notre disposition une chanson. Message et il y a Héritier désolé. On va quand même, avec ton autorisation bien sûr, hein, on va un peu suivre quelques extraits. Ouais, on a rechargé qu'il a fallu hier à 19h et puis il y a Héritier Watanabe avant-hier. Donc on a déjà nango mais beaucoup de pour découvrir nango ça m'habite. Qu'est-ce qui fait que tu as la facilité d'accepter? Parce que naza na kata musalango. Mbisi moko taka ko boya ndeko na mbisi na kata mai. Mais ezaramo passe ba ninga msusu yambie na plateau oyebisa total clip. Mais esika nini baye ko benga musique ya Congo bato ya mokili na bato ya Nzambe. Kasi esika ya ndengo wana ya komona bato baza na comportement juste été parce que ça na loko te et loko nini oyo ko longola nga manda boye na musana na zana ngo boye pona koloba malamu ya moninga ubia ya baninga. Eze loko te ndemoni pai bandeko na msusu wana balobaka oyo musique ya mokili. Voilà. Alors il y a dans musique musique eza musique ya Nzambe asali nyonso na tango na ye moko Nzambe ba Dawidi balaki ba betaki awa na Congo ba ye na eloko division po ba biloko ba comportement ya mabe mutasai ke oyo boza pena na mokili ya solo boza nano boye ba benga kabino mokili mais ya Nzambe zaka nango te oyo nde ya Nzambe oyo ya mokili wana to kosama ki mingi mais bon Nzambe moyo ko sala après 30 quelques suki 38 ans Nzambe ko sala ka zongi sabi non botaka ko condamner. Voilà pour le plaisir de Patrick Abouika et Gaëtan Mayala qui nous suivent en ce net moment depuis Bakongo et félicitations à Madame Boliko Jackson. On va regarder, on prend le premier. Voilà, bonne guérison à Trésor Moutiki qui se retrouve aussi à travers cette chanson et pourquoi ne pas dire un grand merci à Papi Zangio et Madame Natacha qui nous suivent en ce net moment. Koumou. Ouais. La chanson s'intitule Message. Ouais. Fali Poupa. Un commentaire? Si, commentaire les arabes relaxa que ba grand maître Franco, ba Simaro Masia, ba Zagi ba tumusu na paye parce que mon émission sur le tozo ba musique ngo tozo zonga fozonga na guitare kuna. Fozonga. Di guitare on a ba grand maître Franco, nazo rekete ko na moni mutoko la et Mongo Luambo za camarade nanga. Il faut rappeler que 31 ans. Sali 31 ans, même pas invitation. Non. Donc zo mona makama ve Simaro et memeninga makamoko zo mona batu ba mitema be vis-à-vis. Mais Mongo toi tu as toujours été une des trois aussi. Non, c'est la méchanceté. Vis-à-vis pourquoi? Parce que biso ngana dans la groupe nanga mais à chaque fois dimanche on a betate na yaka na plateforme na biso na Oge Jazz parce que Oge Jazz ezali. Il y a un camarade qui a fait effort, il y a un siège dans une des trois. Mais aux hommes, 31 ans, il y avait même le groupe de la ville, ça, il y a Papa Naye,
mais abengi ngati ngara bor camarade nae makama vesi maroko dute ngara ja camarade nae pour mon ba combat o ezali na makambo ya ndengo ya vesi non na epsio ba combat yali pourquoi ba combat yali parce que grand maître Franco yali vesi maro yali lokola yi azana atikala na norme ya papa nae vesi maro lokola kamata ke loko ya pesi na mutu manda boy ndenge toujours rendre ngo na niveau et bota bitumba ya sakanati et entre autres bitumba yango wana et mongo asali mabe ponanga na go ya awulu wala tena na porte na pour invitation parce que ngana za camarade na oya za camarade na na zoya OK jazz non on est structure et ali manifestation monsieur na za personnalité na pays yo yebi na go kene go awulu wala nengo na te sans invitation sans appel na ke nengo na lelo na moya lelo na ikoti ya ikoyema ba nzemba OK jazz donc pour moi yango mun makamambuka onde ya ndengo wana mais comme nazwaki na kati ya école ya wenge tozwaki makambo bato ma mitema mabena ba kanai na barrière donc biloko ndenge na mona ngabia donc potion yango wana esa ile côté mais vesi maro azaki mutu kama basalaki mingi na kati ya OK jazz pa ya papa na ye mongo soka sala événement ndenge wana akoko sala erreur bosa na te parce que vesi maro azana mokilité mais asalaki fort atika plateforme na ye po bayoka kombo na ye là ezaka moi entre parenthèses et en réalité mais yaka ko sa comportement ya mokili ndenge totambola na on revient dans le message donc tu as suivi la chanson chanson ya nepsi yote libala o libala yo très bien guitare on a muta betele sona na ebité mais vraiment il y a ndengo na osana voilà guitare ya grand maître Franco donc fallait pas très bien toujours tombola toujours musique na ya mboka parce que musique na mboka to ko libanda titi faut ka tozonga donc très bien. Une deuxième surprise, j'aimerais bien, Dax, est-ce qu'on va donner l'occasion à Nkumu Manda Chante de découvrir cette chanson Désolé, Héritier Watanabe. On se retrouve avec l'artiste. Héritier Watanabe Gogan, l'artiste musicien est à Paris, fidèle téléspectateur. Une très belle chanson que j'aimerais bien dédier à ceux qui sont branchés dans cette émission. Hein. Très belle chanson qui pourra faire plaisir aussi à MZ. Bonjour et bon dimanche à toi depuis Bruxelles. Très belle chanson pour aussi Christelle Zinga qui nous suit, pourquoi ne pas dire, clin d'œil spécial à toi, Lorta Matumona, Natacha et Nana. Alors, de retour, Koumou, un commentaire? Ouais. Très bien, Nzembo, héritier, c'est pour la première fois parmi Banzembo, on a eu na scène, on a bien là, Kitoko. C'est-à-dire, il y a une voix assez. Ah, d'accord. Il y a une voix qui basali ba voix c'est pour relaxer capacité na c'est très bien tout ça l'artiste c'est belé tout ça on a problème ngo ya bolingo oyo ezalaki il y a 30 ans passé il y a ba musicien na kata mboka bana koyemba na chorale au moins biso tika na chanson na kati ya structure ya bana oke puis na structure na ngato na oyemba mboka na soko ye concert ngo mona toyemba mingi na chorale ozoka ba voix bilengi alors il y a na kati ya structure wana alenga la structure wana musique à Congo. Mais alors qu'est-ce qui fait que cet amour ne revient pas entre musiciens? Mais moi je pense que je suis bien avec tout le monde. Hein. Donc bandeko peut-être bazan na barrière, ya kozana bolingo pso na ngote, nga bolingo boye copie conforme na ngoza ba papa o mbaza ba vesimaro, bazaki na bolingo la bandeko, ba fana na bandeko, bien bazana complexité. Papa o mbatika kozana complexe ya avion te, ya nini te, ya lipate, ya kwanga te. Vesimaro pareil. Bango bazaki ba artiste. Balobela jamais biloko mokilio kutu mokolomo na biso vinga bivie et comme so kanto ya ngolo inzo ya ngolo hein abila ngano wana ya makamba petit na ba saper ba ile ngango donc du musala nano nakata musala omona ke ngana za boy en tout cas natala ka musala elengi nanga za koyoka makambu ya bien guitare ya bien koemba ya bien voilà. Et puis cet esprit-là, tu perds de mon ramébélé parce que la chorale, et ça, ben, tout le monde en a dit que mono, ils ont hérité, mono. Mais chorale penda, et ça, la mais tous sango penda, tous sango. Il y a une capacité à chanter la mine. Au moins, on a pays, bisous na 97, en tout cas, tu m'as dit, un meilleur chanteur, sans corruption, à l'époque avec Bamanda Tchebo, ton papa, sans corruption. Donc biloko wana eza biloko oyo et pesa ki penanga courage na za pena sola na kata mboka. Donc lelopé faut quand même rubrique on a ba meilleur orchestre nek ba auto publier biso bana OK meilleur orchestre, meilleur chanteur P et tombolaka. Oui, tozo senga leo na kata mboka ke meilleur. Ngana zo mona vient na Jalma Mutubile Santos. Fala sa kana azaka na salaire mo kata par mois pour ba Jalma Mutubile Santos. Ba honorable Kabongo ba za batu oyo ba sala ba miracle be na kata ba marquer histoire.
bato wana o bazalaka ba meilleur na mboka bakokufaka ba pauvreté meilleur na kati ya mboka azali moto azalaka na eloko moko oyo mboka epensaka mpo na ye mpo azalaka te kokemande azala te mokolo akufi bakomoluka bashaka Congo omoni. Donc il faut ba meilleur bancourageaka toujours ye. Il faut quand même répliquer qu'on a ba meilleur et paie sa place nango parce que meilleur na kati ya Congo et a na place. Mais nous avons été avec toi pas plus tard que la semaine awa tokendaki ezalaki retrouvaille à initiative ya ndeko na biso que je salue on a été ensemble na makambo kaki ya makambo musicien. Je t'ai retrouvé là. Mais ouais. Oh, il y a ba TKM. Ouais, wapi ozo ba wana. Ngana to tu wapi ngai yo Blaise Boula. Ah, ngana to uti forum, il y a ba musicien, coordonnateur nango azali Paul Leperc. Mais ouais, wana zo kende ba chaque jour ba au sala forum, ba zo sala. La question que je voulais poser pour ça, qu'est-ce qui fait que tant bino bozoya bande comme sou bazoya te? Papa we bana bomoina ye nzamba za na pas azali. Papa na bomoina ye bagi artiste est bien, azana complexe ya pa baninga bazati. Bomi tungisa magate ndenge bomona wana to sangana wana na matanga ou place ba bengi coordination mo salami na direction ya présidence ou bien na direction mo quelque part mon artiste a été ezali complexe. Na motema na ye na fonctionnement na ye wa tambola na ngona kata mboka. Azomona ka soka ye akuta na mutu mo ka saki mabe moya tandelo boko zate ou bien. Mais ngape na ngo mon frère na yo boy. Pas une dégoût problème nazali et donc égogeninga zate na lukelamba ya couleur makambo na koti wana na fandi calme man assister puis na kei complexe no bena kobanga arrière ni parce que ngana na yezu masia so on kuna so koti kuna manda bakola bakozo makambo na one balobaka wana ngaba zote mais ouais parce que l'histoire peine de beta mayo bazwa makambo bazonga makambo na manda wa ba Ibrahim eza manda lelote. Mais pourquoi manda ba Ibrahim o comprendre na manda lelo mokilezo kende bazwa makambo non ça n'a rien à voir. Parce que soko ye conseil. Et là jeté Marie-Paul Alobango ouvertement na plateau. Asala nini. Kaya zarane na kisi, a reconnaîtra. Bon soko yem talobang makamona ke ya zonga na partir ba Ibrahim. Mazwa yo makambo. Te lo te. Nous on est présent là tous ta musique c'est bien, on vit très bien. Hein? Père de 6 enfants comme ça na kata ki chasse zo fa na bana na très bien. Bengombi ozako sala série ya Ibrahim. Bengombi osala na carton. Ngombi ezaka temps. Ngombi bandeko na o ba na mboka o ba ngombi leo to sali ap. Ngombi ezali temps. Bazo continuer mais moto ezalaka ekeseni. Moto ekeseni. O bazana moto lelo na o ba moto hier. Ezandenge moko te tamuso pour succès c'est très compliqué. Ngana fana na batloka ba Marie-Paul na mboka o na moni ndenge succès avec ndenge sili na moni ndenge compliqué ka bato. Alors succès c'est très compliqué. Tango ezalaka, tango sili, ozoyi batte que c'est sili quoi. Oh. On va tamuso côté na kwa moko boye. Ozo la balba yo mona pe balba yete. Mona ndenge ezalaka. Donc do yo sala obongo. Na moni yango bon. Yo sala obongo. Ngai na beti musique na ngambo ba paga ya ndenge wana ti. Depuis na beta musique. J'aime bien Olinga kota na mais c'est clair, je suis sincère. Ça, je suis mon beau-frère que j'ai salé en passant à Bruxelles. J.R. Lukusa, mon thème est Maman Tete Tiani, à Bruxelles. Donc, on a sali parcours dans le makambo wana te. Moi, j'ai vécu au temps où la Marie-Paul ou batu ba tondi lokola nzinzi quoi. Yoko to comme garde quoi. Mais comme on a manda ezali. Nga pour moi, na trouvé que banda kala ezana onde ngona po pourquoi? Parce que ce qu'on akendaka tanga yaka ko sukula comme on va t'en sauter, ils ont payé malade, ils ont payé ça quiti, ils ont payé ça mébélé. Quand la émission on a témoin mébélé. C'est pour cela succès ali éternalité. Succès ali comme que yaka na mwango mais musala soko za rango, yaka mona ba velo ko ba papa commanda, mona ba velo so ko ba président ni mangondo. Alona donc à sala ba travers na kata sendwe, à sala jenae. Donc succès ali comme que ezala mena musala na kati, ezala ko ma support na yo. Pour ce que ça te papa wemba uto tika biso na mokili, mais na kati ya podium. Donc, au Robalangani, à coup de succès en haut. Donc, il faut qu'on aille bien. Qu'on aille très bien. Royo gagne des disques, moi fitiling na salle nande komoga wenge na kati, nande komoga quartier latin a oyemba kuna na kati. Non, à l'époque, de quartier latin, on fallait pour pas au bateau de quartier latin, donc autant maman fallait pour pas. Donc là, ça nande komoga wenge na bombi nanu, et puis de komoga quartier latin oyemba parmi banzema simaro, toujours mais c'est ça le vrai problème. Quand tu vas faire quelque chose dans de quoi wenge, pourquoi ne pas donner aussi na bombi parce que kuna tous un problème on a la lité tilelo. So le malamu oyo
oya siliki olobi ma oyo oya siliki okumisi boye mona pena yo okumisa ye okumisa ingénieur okumisa ye ndenge nini donc eza ndenge. Mais les Wenge c'est vous. Les Wenge c'est nous. C'est ça n'a habité sur boye ba que Wenge les institutions. Mais ça mo maladie moko boye. Oui, mais pas beaucoup d'anaka. Peut-être que je serai direct dans cette question, mais je ne m'aimerais pas aux Zwango, Nandenge Moroboe. Je m'aimerais au répondre Ngapé, Anam et conscience. On arrive dans le village chez Temba, tu Vandi, tu Moni Rogana podium, on voit Ouera monter, on voit Mandachante monter, mais on ne sent pas cet amour, cette alliance entre Manda et Ouera. Et c'est visible, les gens en ont parlé. Ah, bah voilà des politiques à bien musique. Bah tu vas mon ango yaki pour me soutenir. Bisona grand frère nga Ouera son teko yambande rogati. Mais bisika to utaki bat ba ebita. Alors pas roga souto yako yambande sous le quoi bat ko ça l'assemblée oui, c'est politique. Mais c'est seulement il y avait rien. Il y a matériel pour tombola Ouera. Ngai honorable Zakari Baba som damna nga manda wana grand frère na yo mata boz à l'ensemble kuna. Nde umuna ki ba grand frère na yo sampa yo ba mataki. Les Guinéens Ibrator pas mataki, c'est la fête. Mais en fait, le gars qui préparé, mais il y a une ambiance, il y a quand même artiste mounene, il y a Brazzaville, le gars roga, avec beta awa na ma belé, il y a papa wemba, il y a Djenga Espérant, il y a Evologola, il y a Bozi. Au moins, ma belé, ba osara pas matemuta, singango grand frère n'abso mewe o ya Côte d'Ivoire, abinanga manda ah so au beti ya loko signé. Donc il y a quand même que ça la fière na roga. Oui, mais guitariste monene à Brazzaville et puis a commis les chanteurs. On pouvait bien aussi voir cette ambiance. Mais cette ambiance c'était bien passé monsieur. C'était bien passé. Mais c'est comme ça il a fonctionné quand même. Mais ça a rien. Et ça là quelque chose. Quelque chose ça qui n'est pas ngana imba na roga. Ngata na matina yako encourager roga, tanga imba nzema na moya. Talangana boale ya bolingo. Na imba déjà. Et puis bon, honorable Zakarim Dabina, nos grands frères na ouera matili kolo, matali susu. Na respect de on a gata kishasa wa. Na mataki. Bon, je sais pas, mais c'était bien passé, monsieur. Moi, je pense que les gens n'ont bien. Na épité lisu na yo moi misu mususu. Non, ngaité, na yo moko po monaki. Mais bon, comme on pacifique. Et là que je n'ai pas tout kuna et alikaka, ba pesa ki leki na biso Ibrator micro te. Fallait pas penser quand même Ibrator micro à s'exercer devant gouverneur de la ville azaki wana yaki kamoko d'abord gouverneur de la ville to senga merci parce que gouverneur de la ville a honoré roga biso pe kuna pa na bango ba gouverneur na bango ba honorera biso donc ezaki yaki fête moko total gouverneur de la ville monsieur Gentili Ngobila na ngamu na biso bato sincère to lobi merci wa ko pesa roga lo kumu na kati ya ville na ngamu ouais donc c'est à dire ako tombola ye entre autres yaki na bureau na ye ba Blaise Luyeye ba Cordon Germain Pundu ba Dieu na bango ba Gracien Tsakala c'était bien passé yaki na ba camarade na yo ba Nati le collège j'étais vu avec Nati ouais bien sûr. Donc c'était bien passé pour moi c'était bien passé Bonio. Ah là là. Dans toute la question, c'est quoi question ni no retourna nga to yeli ko bana o message ya monene ya mboka. Mboka na biso Congo oyo zomona oyo mboka boye Congo. Lelo ya limboka ya koyebisa basali ya Nzambe bazala ini. Corporation basala Nzambe botika division. Na plateau na yo na koko yana leka lokola inapercité. Mboka boza mboka ya Yesu Masia basala Nzambe bozala ini tala mboka pa to pa to komi buru yeke koti ba bazo seka mingi ba bosani concentration ko yebake to pesa makambo na maboko Nzambe ay mamboko musika message nanga clair na ilio lelo yango parce que toujours kende wapi toujours kende wapi pas toujours kende photo yebango c'est pour cela en passant fana lobake basala Nzambe bozala ini botika distraction botika polémique botika division. Je trouve qu'il y a des distractions division ezali makasi distraction ezali makasi et ko ça ba am ya bandimi Nzambe donc bazala ensemble parce que biso za kota Yesu asala nezinga bo Yesu asala nga ba miracle belé donc na linga Nzambe makasi et mokile boze lengiso za Nzambe makasi parce que bon Nzambe yali kozana bolingo koyeba kokabula lipa na moninga koyeba kosalisa baninga koyeba ke Nzambe azopesa lobi po kozana cimetière kozana bien alors mokila boye eza nini kozana ba problème belé songolo pakala mboka ezotambola très bien mais mokonza mboka aza menacé opposition na pouvoir eza koyeba na soute tozali wapi il faut Nzambe asalisa biso et ba dirigeant bazala motema ya monene. Parce que discours à chef de l'État. Nalandi discours à chef de l'État, il y a discours moko ya munene ya makamebe na kati. Mais batika ko kabola chef de l'État na coalition na ye. Wana biso miso na biso zomona.
Parce que chef de l'État, tout le monde il faut pas aller ensemble dans la coalition na ye pour ba même mboka musika. Soki ba moni ke lo mo de déranger aussi mbate. Ba yo kana na coalition na ye. Parce que coalition ça li histoire ya monnaie na kati ya pays ya passation ya pouvoir. Passation ya pouvoir ya président honoré Kabila sala ils ali suka na histoire. Et ça là que en Afrique ba mona biso ke Congo zo tambola. Président Tshisekedi alobi na biso naza pe na posa ya kotika la ba mona ngape président en vie lokola président Kabila. Il faut to kota na histoire. Bitumba satana koti akoti mboka na division, IDPS grand parti opposant ni na oyebisa biso que aleki IDPS leo na mboka lelo. Donc il faut ba kamata ba accompagner. Mon frère, c'est bon. Ba accompagner président ya mboka et marché la bala. musique. Wana ezalaki juste. Wana moi parenthèse. Wana ma parenthèse. Donc basala nzambe bazala ensemble tout tambusa. Amen. Tout tambusa mboka na biso Congo. Moni ngai mambo politique na lingaka mingi to kota ngote. Pona loba. Ato boyi yango eza maka mboka na biso. Na loba yango so na dans sala be mission politique. Wala imbe bakanganga bakanyo na 5h ba libérer na 6h. Bakanyo na 7h ba libérer na 8h. Mais pour na mboka na yo? Oui, pour da terrain moko. Neti yobo so kana poser question moko awa. En tout cas, ngam na ko fongole lo porte wana lobby. Voilà, faut pour rabattre le staff. Faut pour rabattre le staff. Honorable dans le staff. On a posé question ngo. Ba honorable Mukeba, ils sont retournés bango même so ipsi Adam Moussa. Na ba Eric Nosiki la keno bon ka bango bo tuna bango bien. Soko ndimi na poser question ngo. Yo pesa déjà maman mbote na ndako na bana. Nga na poser ka question soki yo za mobali. O répondre ngai. Est-ce que nga na répondre pour ça sûr? Na répondre ta. Na ko na ba terrain glissant terre pour se bitabe bani bani. Boni yo motema mabe we ko boy on répond. Non, parce que je suis prudent. Au moins l'homme prudent a toujours muto amura makambo musika. Papa mutu na ngona no yo kité. Mais na mutu na ngoye ko sa na plateau de musique. Tant ça une parenthèse, et ça plateau de musique té. Parenthèse na kata plateau de musique to lobi po ko sauver be nga ma musique to za na ba problème ya ba do terre na biso. Mais nga so na tu na mutu na ngo après to leki. Tuna alors. Tuna mo. So que ça na danger ko ela yo parce que té. Non, c'est un on peut au revoir dans Ndaku, maman. Non, moi je suis toujours prudent. Na limite que eloko retourna ngawa ya robe ça pour ego bongisa. Mais dans le bien en passant aussi comme en politique, on bon Adolphe. Adolphe Dominguez Tata Mobimba, ça fait longtemps dans mon arrêté. Message apparemment on a vu de Makambozo circuler dans les réseaux sociaux. Internet. Ouais. Internet ali mboka makambo wana. C'est pour cela ba dirigeant faut bazana moteur monene parce que internet ko bimsali kama lukuta et ko bimsapeli kama solo. Obengi était pour avoir non d'abord il y a so sarabatute obenga ndenge. Ya kama na kanda danger na ba kanda ngota. Adolphe kama na kanda moko ngamo na faninga meye na yembela e voyage na Bruxelles na zo bela. Mais ba camarade dans roda kumpa na kati goma bana goma na zo ya na janvier. Donc Dominguez azali mutu na ngai ba uti poto ko sala kine bouger ye muta pesinga bilamba. Mais akoma na kanda bo ba kanda wana tamu ko na ko comprendre wana telenga bia lo na comprendre ngo c'est bon déjà. Tout le monde on a permis de sortir aussi ces missions là. Na comprendre ngo bi na c'est ça l'abso. Donc na carte internet to ki ono voilà ba kangi pona. Mais non donc la zaki na innocent azali na pale ndenge ba yipsinga ba camarade na ye azali na pale. Vous à côté mon gars. Mais oui, ko freiner pe no koti. Mais oui, mais Migolo azata azana kasubale ça. Abimaki. Ouais. On a une information. Kaka nanda kuna na bandoko na biso na quartier. Notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs, bon anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires. Aux abandego bazo fêter l'anniversaire te. Lelo nazana ndeko moko honorable Edi Maziku. OK. Honorable Edi Maziku pa yazali yazo kombo la bandal danger pa yazali vraiment nzamba batela ye abakisa makambo ebele. Ensemble na moi c'est ba autobala na voilà quoi. Bon anniversaire à toi Bruno Munyongo, l'homme qui contrôle Paris. Bon anniversaire à Cheba Mutangu. Bon anniversaire à Jibem Mbouyamba depuis Manchester. Bon anniversaire à Johanna Moukadi et bon anniversaire à Madame Nana Kitoko Seke, Cédric Mosempo et Steve Massamba. Bon anniversaire d'avance. C'est pour la semaine prochaine. Notre rubrique anniversaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission Biwan. Voilà, Nora Bassele qui nous suit avec beaucoup d'attention. Souhaite bon anniversaire aussi à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires, hein, et clin d'œil spécial à toi, Nora Bassele, qui pense dire bon anniversaire à José Bongoy. De la même manière, bon anniversaire à Willy Claudine Djama, qui nous suit avec beaucoup d'attention. Il y a tellement de messages en commun que j'aimerais bien lire pour toi. King Makia Diapé Mbote. King, camarade Nangaya Tongo.
Vous appelez ma camarade Aboutou? Oui, camarade to ngolo camarade ya bomwana. Voilà camarade ya bomwana pena ba soutenaki wenge danger King Makiadi. Allez, bon dimanche à toi, bel ami, ton bel ami, patron Carrie Grèce, Lougelanga, Sylvain BH, Otunae, Elaxinini, Pantalo Dongi, il paraît Maweza. Allez, merci à Clarisse Mabiala, merci à Dekos Moukoko qui nous suit avec beaucoup d'attention. Bon dimanche depuis Bruxelles. Et trop de bonnes choses à Sinfo Maenga. Clin d'œil spécial à toi, parrain. Merci à Tichou Manguta, DIRCAB privé personnel. Merci à Serge Baindoa et pourquoi ne pas dire un grand merci à Istin Lenda qui est branché. Merci à Francky Kibambi, Elbito Coiffure, DJ Beckham. C'est tout à l'heure le soir. Malébo Club, nous allons passer des bons moments et pourquoi ne pas dire un grand merci à un grand ami qui me suit depuis Matadi. Fabrice IP, clin d'œil spécial à toi frérot, merci à Claudel Mavanga, les grands Mafuta, Bénédicte Lufungula, bon dimanche. Alors, je reviens avec vous. Comment na début émission na lobai makamoro awa. Et gros c'est Tsanga, mais après ça revient. Bandeko moko babenginga bayebisinga BPM toza vers Mimosa koto obeta lelo yo za na Brikine tomonaki ba fiche awa ya concert toye to koti na salle to futi pe ba billet na biso to koti concert ebandi to komi kozela manda chante. Tout le monde, croyant que bon, monsieur Babandi, n'est pas après bon, entre guillemets, de Tobenga, ouais, leader à Okota. Tout le monde en commuté. Aïe Singabi, n'a eu téléphone, n'a bandi ko benga en commun. Ah oui, ambate. Quand on n'est pas songi balu qui a tout ni bandinga badena sima. Ah, mais nini, manda o matate. En fait, bandeko wana aboyi na tanga kombo kumu a risqué mbata. Au moins ba makambo ezalaka oza joueur ya vita. Mais oké vanda na côté bato imana sans le savoir. Herbi ekoti yo bosanyo crier. Niveau ba mbata yanga azwa tangwa tunaki yo na salle wana. Oracle. Yango wana. Oracle. Siko luka na yeba. Eza nini? Joyeux anniversaire Oracle pa ozali mwana biso Oracle Moussa, mwana ya Damusa. A profité pour sa maman Sifa qui a pamba maman Sifa qui a pamba pa ozali kuna na Kindu ONG maman Sifa qui a pamba na papa Léon qui a pamba pa ozali vraiment na l'Egnepso Kadhafi porte-monnaie du chef pa ozali na pesi mino bambote ndeko omoni ma solo betelinga neza ma solo zo sala malelo na skitira makamba OK jazz. Tu es au courant? Ouais, bah ibsinga le solo na ke bazo ya mingi na makambo ya bisika ya bana OK bazo beta. OK jazz ezali ensemble. OK jazz ensemble mais OK jazz ezali. Pas yebeta ka ezala indetro. Mais bandeko o musu bazaki na papa Simaro. Mi bale misatu batikala ki bakena ko sala groupe na bango. Et à l'époque bataki Odemba. Et lelo bakoma ko taper bana OK. Alors batu bakota ki na kati kuna na concert bafandi babi bon bana OK eza quand même la structure la plateforme moko papa Simaro bag na biso bon voilà manda ko yembela kamno siko banzembo wana mais bato bakota na kati kuna bakeko zela sikoyo neni bon tozo yo quand même tozo zela manda ya batuni pe bango boni wapi manda bango babi ono manda za kitan magasin embouteillage bato ba zeli manda za bi na kitan magasin embouteillage. Alors ma camarade va au Canada. Bazeli batali babi manda zo kate. Mais manda zali wapi? Ba yebisa bango non. O za structure ya bana OK o musuba kana papa Simaro balongwa na bango. Balingaki na bango ve Simaro te. Carrément. Balingaki na bango ve Simaro te nenga na moleki parce que ngana ebisaki bango ngabi oh. Mais boya ye alobi aza na problème ya tête d'affiche. Papa Ndombe o Petumba uto tika mokili. Tête d'affiche aza souté. Tête d'affiche ni ko bateke ba diminuer bino. Le gars tête d'affiche à la pono, tête d'affiche à partout na katagé. Bango balinga na bango te. Ba pesi ba raison belé, mais tous na bango bien na zana bango. Ba pesi ba raison to linga na biso ko na papa Simaro te pour la famille nae. Bon voilà. Mais biso na respect, tous na kombo papa Lutumba Simaro. Soki balingi ba beta ka ningo na kombo ba kosaka ke o manda pa koya, ba sala structure na bango. Moi je pense que nazo défendre plateforme
oyo ngana lobaki papa Simaro to salango ba nyonso bazana poto ba papa na biso ba kulutu na biso nyonso o bazana poto so ba ye Kinshasa orchestre na bango bana oke yango à chaque fois bako beta bako tsa libaya ba bibon lelo chaque mbwa ko ya par exemple lelo ve makoso ko ya pa ba tche ba bibon lelo to yamba kingani et bazana public na bango bana oke mais ce que j'ai remarqué bandeko ba ya biso na kati ya plateforme wana ya vie Simaro il fallait bazana na position na bango oyo balaxi lelo na bomo ya papa Simaro que ceux qui ba bengi manda bino boke ko memba orchestre musu oyo na kumba Simaro te ezo sala mabe mais na kombo ya Yezu moi je pense que les musiques que jazz faut retomber là on a combo Simaro mais il faut quand même mais pas... comment tu vas t'en sortir parce qu'à la finalité il y a des gens mais n'a qu'on s'en sortir caca n'a qu'on s'en sortir mais comment tout ce que vraiment quand tu vas concert il y a laisse-moi répondre réponds n'a qu'on s'en sortir caca parce que ngana na combo na ngai combo ya manda ezali combo eutaki na oge jazz te combo manda euti na wenge donc le quoi ba otala combo ya manda na combo oyo papa Simaro officialisaki na miso ya batuke voilà ay mbaka banze monanga c'est ça politesse na discipline nyoso tozana ngo yango wana mais soki bandeko basala structure na bango basala etika ke oso mutaye na kati kuna ezo sala malamu te donc yo poko vanda te jour mususu to ko mona makambo elanda yo boye batikeli yo mokumba metanga ko momeno makambo okotika no pozo makambo ni nango ezolandelanga soda ya boye makambo nango ezolandelanga balingi yo te donc yo zo babiloka boye na plateau na yo entre temps ozo yebake ozo bossa na ke papa na yo Simaro Masia na niveau azaki na pays azaki aventuré te plateforme na ye asala mais qu'est-ce qui fait que famille na ye pe balinga ote famille na ye na za na problème na famille mais bango pe balingi yo te bazo soutenir bana ote mais zo bango na plateau mutu moko bana ya papa Simaro Masia na za na problème moko te na za na famille ya papa Simaro bango bazali batu bazala derrière nga parce que histoire de ça na pays balingi te mais ouais lingita na plateau na ba ya liga gite pona ba moito azalaki na ba tant papa Simaro azaki boy ya ki papa Simaro be Simaro na lingite nani azaki te bo linga ngota mo ya kei ba Kongo bazaka na makasi mingi Simaro azaki prophète et molimo na etile les alliés zuzala ke na cimetière yebisa ye azo chaque mardi na zaka kuna mais bazo changer tendeni mais non mais na azo changer te bana balingi yo te au fait yo problème tika kocha kombo ya Simaro za propre mingi pardon c'est mon frère oui papa Lutumba Simaro azaki propre puis aza propre bana neni ba yaka concert mais bana ne bazaka na poto mona moko azaka te bana ni yo en contact na bango tout surtout si ça va 50 ba numéro bango tout na opesa mais bazo côté la bana oke o mususu soki bazo sala nengo wana soki yo muto monaki ba yo po yebi nonga na yebi makamona te to sola ya ona yo na kombo na Yesu loba makambo za sincère ngai sola ngona yo na kombo na Yesu olobi na ngai na yebi ke yo za na mo catégorie ba tumo botanga ko Yesu facile à lokuta mais ngana yo sa na yebi ke na plateau a ozo boya tant aussi c'est mission on na émission OK problème moko ezate mais eloko na ko profiter ko loba na émission na yo boye ke libota bazala prudent na kombo papa na bango lelo nga zo officialiser likambo wana ba yebi à chaque fois nazarana maman que j'ai installé à passer dans la poto nazarana ba famille nazarana maman mbole nazarana ba tunyoso tout ça na problème mokote nga balumi na nga ka tombola lokumu ya papa Simaro donc nazarana problème mokote et d'ailleurs bato maye il faut pas pousser ngo musika par là nazo pesa ba camarade nanga bazana Kenya kuna Blaise Totorino les parrains pas aux ali bambote belé nandeko na yo Teps les grands bois grand bois pas bozali bambote belé olobi permettre ngana biso mo eloko famille ba reprocher bazo reprocher nini susu est-ce qu'il faut so famille zo reprocher solo yo ko na télévision te na TVT o eza na ngo normal comme banga point na banga lo te na banga nzambe banda ko l'orchestre nzamba zwa bo moina ye yo oko betaka mais attends-moi 10% te libota na famille za munene mais faut dire moi bazo ratan et ko na mama Kelani batuna ga boni santa manda mama ko yebsa bango libota za munene en fait papa Simaro camarade na mo kazaki prudent tuni abi papa Simaro mais olobi na manda yemba banze mona yo so mo eloko ekoti bono sanen ezana ba YouTube ezana ba image ayibisi bango abi non ngana pesi manda instrument na pesi manda mbongo moka tourner orchestre te mais na bina manda yemba banze monanga soka zui apesi nga soka zui te c'est normal ko gérer orchestre no mona wana yo quand c'est belé ba kimira ba poto ba fana ba poto poani ko gérer orchestre ça facilité tout na ba dirigeant ça dit net ngana na mona 22 parents batu bazana ba msu bazana ba 6 enfants 10 enfants nazana camarade mongo na rudi azamona yolo ana 2 femmes na katanda donc bato ndenge wana nazo gérer bango donc
na bokebi nyonso et puis il faut pas na bien parce que dim na famille na yebisi yo ke soki dim na famille baluka mama kela ni basola na ye mama kela na li mwasi ya papa Simaro aza na bomoi batuna ye boni parce que soki tozwi ata dim akuta topensaka ata mama atya ata carte pamba e ali lisolo nga na sololaki na papa Simaro oyo ozalaki te na bango bazalaki te donc papa Simaro tosololi mo makambo ebele ayebisaki ngaka na komona bajuge ya balabala ya leta te e bajuge ya balabala baza ebele bazojuge or Simaro amonaki na kati na nga motema malamu motema ya bon dirigeant motema ya bon chanteur oyo lelo soki tout le monde aye se retrouver donc Simaro mais aucun na ndenge alukwa muto mayele te bonde ni asola ipe na bango te kosola bonde que bayokana bosolola mais nyonso botumba lo mais oyebi ke papa Lutumba Simaro azaki na bomoi poto za na makambo oyo azaki na bomoi aye ko assister biso combien de fois ensemble na ba camarades ne lokola ba papa Tendai lokola ba camarades ne lokola ba Sylvain Eboma à chaque fois ba leki na lokola ba Yandré Dodo omoni donc à chaque fois vieux Simaro ari na biso et nazo saluer Willy Tafar na poto pa azali na Paris depuis ça fait longtemps et nazo saluer Kulutu Nangai Patrick Mangasa na London pa azali donc groupe est très bien babitumba yo moni ndengwana biso na wenge toyoka mo kisoda et babitumba moko eza ya minene te moi je pense que naza na problème moko te nazo sala respect ya papa na yo ya papa na nga ya icône ya musique ya mboka oyo asali histoire liboso na mboka koloba ke muto ayemba banzembo na ye parce que bene bakufi ba structure les amuke muke na moi des ordres tu ko wenge référence kufa référence ya ngwana kasi comme référence wana yo loko za prophète tezo iba loko te soko ki référence et nous golobani to se référer na makambo ebele lelo to ko se référer to yemba banzembo lelo nde oyo bimsa définition ya référence na donc yo yeba no yango te ba classe yango kenda yo yeba te référence eza oyo ya yo référence nga ba pesa nga ya yo na bo moyo zaki te na ebite mbulo zaki na wata muzaki muke mais yo pe makamsolo ba fallait référence muto apesi yango yali papa Tabulei abi ozali référence ozali Carrefour parce que ben si sinon ça peut se biso na mamoko yemba à l'époque to ça que Dieu ya musée témoin na biso yali maestro Suzy Kaseya donc amonaki ba capacité ni nazaki nango na yo kokoma ki vantara o ngana za mutu za vantarte na ebi ndenge ba matsaka mpeka te non mais oyebi kana ndenge ki kino na personnalité mais sinon to ebi na biso ndenge de rater donc voilà papi moment voilà ni nazo saluer Kulutu Nanga Jacques Chinja ça j'aime bien nazo saluer Kulutu Nanga Jacques Chinja nazo saluer Kulutu Nanga Willy Bombito ba Kulutu na msaki chassa nazo saluer Yari Wanyamave production nazo saluer Bisque Bozali. Il y a quelqu'un qui te suit avec beaucoup d'attention. Nazo saluer Francis Kikela nazo saluer pa Ozali Fico Mandri Papa Ozali vraiment nazo saluer Mbote Belé. Il y a mis sa pression. Bailo Kanto wana zali Lisu. Il y a aussi Jean-Marie Kassamba qui te suit. Jean-Marie Kassamba, c'est mon grand frère. Ouais. C'est mon grand frère, il est l'homme de la culture. Donc, Azam Sarana était. Il te dit bonjour. Ouais. Comme j'aimerais bien que nous puissions souffler la musique, on va regarder une très belle chanson. Et j'aimerais peut-être, avant de jouer que tu puisses. Est-ce que tu as un rendez-vous à Mouné, les premiers chez Martel Oukusa, chez Camp David. Donc, tu as les premiers chez Camp David, chez Martel Oukusa. Donc, Lukusa. Bandeko baya epele baya ko découvrir. Lelo ngana zo texte ka image. To texte image pour musique wana. J'ai aimé beaucoup tant on a moni nzemba fali a beti guitare à grand maître Franco. Et donc ça que musique wana ba Simaro basala ki ngana yo photo pesa ngo respect. Ngana photo pesa ngo respect. Non, c'est sûr, c'est resté. Donc yango moni sikoyo niveau na zaki na ngona makamako yemba ba Ibrahim Bangobila banini. Niveau pas na komi yango mo bozala disque. Zela disque on ezo yo ko mo no sepela. Kutu nanga na senga na koma mwana depuis botami na yebotala été na senga koma mwana fona boka na kata disque on ya ba noble quoi pour disque on est à niveau mususu. Mais ka ba disque on to zela yango pe oyela yibiso na ba kadima. Te kadima sa avec na ba disque te kadima yego zo plan pour asala sa plateforme na ya ba ISB. Mais oyi pa yema biso mais disque très bien. Sa plateforme nini? Ya ISB na et puis yegi bien. Mais mboka to zana na bibloko wana te. Donc ya na prometer. Et puis mais Zali batubayoka ki ba Socrate loko ngana otoka Socrate. Oui, mais isuka wa. C'est l'essentiel les hommes. Non, c'est pas l'essentiel. Il devait avoir continuité. Quelle sorte de continuité? Ba conseil toujours betaka banzima ngo bato separa yo de bana beta ngo te ba conseil mo betaka banzima papa Simaro. Te to betaka banzima. O betaka loko wengete. Na ba conseil de vani na banda luana banda to betaka tout mon frère toi tu es mon frère. Nous allons souffler la musique fidèles téléspectateurs. Il s'appelle Koumou Madachan, j'aimerais que tu puisses dédier cette chanson à une personne qui te vient à cœur là.
Ouais, kulutu nanga ya Jean Kimbembe Manzunga pa ozali en tout cas pa ozali na bana kisangani nyonso elo on a besoin danger hôtel à danger salamina ni Jenga Kabungu cellulaire na bana memling nyonso pa na pesa na dédié bino nzembo wana. Pour le plaisir de Kinois de partout qui se retrouvent chez elle, Padrino, chez notre ami et frère Tony Moukadi, j'aimerais bien que nous puissions regarder cette très belle chanson d'Nkoumou. On se retrouve tout à l'heure. Chanson de retour sur ce plateau, j'aimerais bien dire un grand merci, bonjour et bon dimanche à Yves Ngoma. Maïcha, clin d'œil spécial à toi. Merci une fois de plus à Patrick Bouika PK Service. Hein. Bon anniversaire à Joyce, papa t'aime beaucoup. Merci à Gloire Matonga, les banquiers. Bobo Chibos, l'obitango comme Moussala, Soromoni Gloire Matonga. Yebisaye, c'est bon, tout est carré. Hein? Donc bon dimanche à toi, Gloire. Merci à Gloire Matala, le banquier, une fois de plus. Merci aussi à Patrick Baraka qui nous suit avec beaucoup d'attention depuis Lubumbashi. Jeffrey Masuka depuis Kolwezi. Yves Mouyège, merci au DP Warma. Je sais que tu n'aimes pas trop les Mabanga grands frères, mais bon, on est obligé de le faire de temps en temps. Merci à l'assistant Jean-Paul aussi. Christian Mumba, Kolwezi Loge, cœur avec toi. Merci aussi, bon dimanche à Popol Mumba. Pour ne pas dire clin d'œil au maître ancien. Nzambe Electro, Jésus d'Electro. Fidèles téléspectateurs, Binot Bozan, problème à Mitouka. Il n'y a pas de maître ancien, bonjour et bon dimanche à toi. De la même manière, je m'aurais pensé comme ça à Papi Lukanga, Sogeref, clin d'œil spécial à toi, je sais que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci à Fiston Boboli, Boni, Lititio, JR et Yobi, Yves Nkunku, Nathalie Chamala, bon dimanche à toi et merci à Serge Ouacha, le bourgmestre Baïlon Gaïben, je sais que vous êtes branchés. Bonjour et bon dimanche, merci à Nissé Maïra, Jérimou, Yves Bokuma, Willy Moucheni, le Code mondial, et enfin dire bonjour et bon dimanche à Robert Kinsiona, Étienne Kimoto, Faustin Kinsiona. Alors, je reviens, on va chiter dans cette émission. Patia Mbouaz appelé sur Mbote. Au bois 174 personnes. Sur les 174, mais les héros, Yosio Komi, John à Londres, comment on est d'ailleurs? Peter Bengongo. Nani? Peter Bengongo. Gilles Vassimba. Jojo Nkele. Na lobby te ko bantu tanga ba combat ba. Boni yo pe motema mabebo e. Ba peso na mbota Patia Ambroise Joana no. Patia Ambroise ali collègue na yo ali ndeko na biso ali partenaire. Toi na posa ko sala ba bloc ba plateau na instrument pena boito. To yemba parce que makamona fait ce que nenga na préparer acoustique. C'est ce que je veux pour les 5 ans à B1 Music. En tout cas là on a zali nenga to saki na Top Congo nenga na koya obike awa ali grand mécène na musicien. Papa Mutambaza Mutoyo. Oh yaza muto tozara derrière au montant yo lobinanga manda na poso ko inviter au dimanche na ya avant yo tazo zela yo ti o ye o ya vana ya avant yo yo ya vanga baba o sombeli o mai nan kasi yo kumuna na bureau na fana na semana terrasse bino. Allez, j'aime bien t'avoir sur ce plateau. Yampangi, Brice Mpangi, Nagata Gishasa, Nagata Mabele, Yampangi. Et là-bas, il y a Solon de Panayo. Tout Mamasiki n'est pas dans Tout Mamasiki, Nazali, Mouto, Azali, tu bien cofondateur à Wenge, Asali Sa Wenge Makasi. Ayagina Makamorola, Tagate, Onga Muluba, Sali Sekina Bambala, Naba Yanzi, Naba Biso Batete, Naba. Tout Mamasiki, na famille Nabango. Bah, tout ça, Masiki, famille Mounene. Nagata Lingola, Mabele, quoi. Koumou, on va chuter ce qu'on peut retenir dans cette émission, parce que tout à l'heure, on va se retrouver vers Brikin. Un grand concert, mais aussi, qu'en est-il avec maintenant la promesse Nyoso Pesabiso, album Tozo Zela? Ah oui, et là, le frère n'a pas confinement. Okay. Mais sinon, niveau de commis, à niveau bien. Kaka, bah, toi, poto, Moutoumnan, bah, parce que Olivier Timanga, toi, c'est ça qui est parce que le beau avait Simaro, le beau avait Simaro, vraiment bénédiction à Simaro, et Zaramaboga Olivier Timanga. Et toi, c'est ça qui est sous Kaya. Sinon, toujours bunda, na propre effort, nanga moya ba moyen nanga, na notre album. Et puis voilà, tu retiens bien la plateforme. Ceux qui veulent bien accompagner yo, ceux qui veulent bien te soutenir, comment te joindre, comment arriver à entrer en contact avec yo? Oui, bah indégonyo sur bazana pour soutenir, pour nous pousser musique et kina musica, vraiment facilement na 0994 fois 40 261.
moto nyonso aza na posa Vous ko aurez un peu soutien à la ville, par exemple, que le gouverneur de la ville, que je salue, Gentini Ngobila. pour parler zali Mabanga Molo mais pe azali. baza mita malamu parce que bazo fana biso bien déjà basali ba preuve minene ba uto kunda artiste munene lokwa jakula ba usa makamine ba uto kunda Yolande Lebe Pape Siombote. en tout cas pesa ba Yolan Mbote na pesa ba Yolan Mbote na Gracien Sakala ba uto kunda grand drummer ya pays Meridio hôtel de ville zo sala makam malgré baza na problème ebele makam makine bo peto tilelo tozo bunde tumba po conscience en tout le monde sala ke mboka ya boye salité ya lipasa satana liboso ndako na yo kombola oko la gentini ngobela te kombo na liboso ndako na yo nde faut ko conscientiser bato na banzembo tozo sala na ba makambo tozo sala même bino ba journaliste faut ko beta c'était po likamango e kenda pena na musika e kenda pena na ndenge na quoi. Alors, Ndengo Moné là, c'est pour quand on peut attendre? En tout cas, tu peux si chance belé na disque na sorti les différentes plateformes. Mais sinon, toi aussi ça m'a avant le 15 janvier, bilo nos photos à la Katatiwa. L'année prochaine. Ouais, comme l'année prochaine pour une raison il y a ndenge to ali awa. Ndenge to ala na kata mboka vraiment sikoyo. Moi na tami balé ndenge bande ko batie moko parce que on a tie mingi mbala moko baninga nyoso ba wasala mwa bongo kasi yango na bina tamo mi balé yango na bag na yo awa na bande l'interview que na yo tami balé avant le 25 décembre pour ils en a marché et on separa na ota moko ya sika na moko ya nzembo ya vie o ça qui pagaya entre autres na kombo ya kitikola parce que na zongeli kitikola pour ils en a maté ya belé oyo vraiment beaucoup thème facilement sans que aucun anda kwa nzambe. Ah bon? Ouais. Donc, papa Simaro, Azagi Penza, quoi. Parce que Alobi Nagata Nzembango, Tikana Sakana, Mama Epsakinga Dato na Botama, Kasi, Epsakinga Dato na Rokufate. Donc, papa Simaro Azagi prophète. Et c'est pour cela, Bande Kognos, on a balé qui naïe, Oyabana qui base à la fière. Batika va combat et belé, parce que les autres mourants stricter na bango. Donc, na musika kuna na boaki camarade Nangai, ya motema. Camarade Nangai, ya motema, Georges Batwa. Bato ngambo pa ozali kono na jebela miti service na boki ba roli mavanga ba jirbombemba ba dilon swana na mbinza na pigeon awa na boki Charlie Lubadika et na boki Adam Moussa kuna na monga fula elongo na mwana na ye Oraclesia Moussa mbote belé boki 200 personnes et même 300 na boki susu maman na biso tete tia mais bien pour ça la moins bien ça on peut continuer alors. Bien dit. Continue alors. Est-ce qu'on peut avoir Kitikwa la Nakapela? On va clôturer, mais juste peut-être pour faire plaisir aussi, Nabandeko Baoya tout à l'heure. Côté là. Ditambwe papa yelanga lindanda na yoki posa ya koyemba o na kolela la vie pasi ya mokilie. Litambo litati papa yelanga lindanda na yoki posa ya koyemba o na kolela la vie pasi ya mokilie. Sambela kae na tangwa pokwa liboso ya kolala sambela kanzambe. Sambela kae ata liboso ya kobenda mwa kopo sambela kanza komba. Nous allons nous lever. Bonjour et bon dimanche à Marius Apesiombote. Marius Arabalox. Mama Sifa qui a Pamba. Marius Papa Lion qui a Pamba. Kuna ONG toujours Bronli comme on est Marius. Marius Muhunga. T'es Bronli. Marius Bronli. Pas aux Ali bon dimanche. Voilà. Marius Muhunga azobunda pona mboka pas aux Ali. Bon dimanche aussi. Ba combat azobunda eza ba combat moko sincère. Voilà. Belle chemise. Hein? Merci, ce sont les Congolais. Hein, ça, Eddie Niki. Merci. Tant qu'on apprend dans le clip, je m'irai, hein, Eddie. Je m'irai aussi. Ouais, tu peux s'en marquer côté comme danger parce que biso que na moi. Moi qui Firenze quoi. Et puis Orange, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen aussi d'accompagner Koumoumanda chante? Oui. Kadis Mbouyi. Mboka faut accompagner ba structure minene. Mboka keba parce que culture les autres kitande konanga. Mboka faut accompagner, mboka faut aider culture. Culture ba yedarango na kandate. Culture elo ba pesa rango bisengo parce que culture pesa ka bisengo na ndako nyoso. Ezala ya nkolo, ezala ya mokili nga benga ka pesa ka bisengo na ndako nyoso. Mutu kana ozo pousa culture ko kozanga te. Mutu kana ko kozanga culture ko kozanga te donc awa na zo saluer mon général quoi. Pierre Boulanga pas ozali ba mbote belé na DG. Pourquoi sali sodo zupe? Mais oui, bona ba comme kana ndenga ya sali. Na saluer DG Costa Kabuita pas ozali ko ba mbote belé quoi. Na zongi na mokili. Pourquoi peut colonel Koulé le mbote? Ouais, mon colonel Koulé pas ozali tala papi mbo mapesi mbote belé.
Ah, colonel. Mais yom de misango. Ça, on a régi. Yom de misango. Boni malade déjà yo aussi On peut ça ngai geste barrière déjà le bandela donc malade yati. Ou soit ya yom déjà non parce que ngara. Non, ça a toujours été un plaisir de passer des bons moments avec vous. Ah, ouais, Dax Menaya m'a passion beauté. Dax doyen vraiment doyen na biso. Beauté belé. Na mona beaucoup de ba jeune belé na sepeli. Ouais bon. Luka ndeko azamu tasikate. Oh jeune. Amutakala. Oui bah jeune. Na pesi ba master na biso na ba Paris kuna lenga mamombele, na pesi ba mbote belé na Eva Langindu, na Teddy Voka, na pesi ba mbote belé. Hélène Kalume. Honorable Hélène Kalume na yoka kombo wana mais na yeba ete na yoka mais ba mbote pepa azali. Ozo seka ba comment on a un problème. Oyo comme on a député. Bana Brikin boko tanga déjà pour ngana o démarrer awa sona longa B1 awa nazo kota Brikin bana Brikin boya belé. Bana pompage. Bonjour, bon dimanche à Maman Mboma, Maman Rose, j'aime bien, Maman, et trop de bonnes choses à Papi Lagorge, Boni Moussengi, de Cœur avec toi, Pichouna Matala, pourquoi on n'a pas pensé à Didier Moubilanzi, là. Bref, tous les amis, c'est Routiba Mouela Davin, Guillaume, clin spécial à toi, et tous les amis d'Eline Dobo, de Cœur avec vous, et surtout la perte de notre frère Koukou nous a tous marqués. Nous sommes de Cœur avec toute la famille. Merci, c'était un plaisir de passer des bons moments à votre compagnie. Je vais vous laisser avec Manda, peut-être, qui va nous interpréter une très belle chanson. Merci à Dax Menayame, Junior Koulele, Michel Mombongo, Bob Nfouka et bien toute la grande équipe. Je rappelle encore 5 ans de Beyond Music. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il faut faire. Bandeko Nyon, ce besoin a besoin. Yaroye Labisso soutient la Bango. Nous vous disons, la porte est ouverte. Merci. Maître Kazi, son éminence, Maître Tété, et pourquoi ne pas penser au sénateur Guy Loineau. Au-delà d'être sénateur, c'est un frère, c'est un ami, il est tout. Un grand merci d'être là, d'exister toujours pour ces Congo. Et un grand merci. Congo Bomoko, Congo Lisanga, Congo Simon. C'est ce que nous voulons. Manda, merci beaucoup à toi. Je te laisse clôturer cette émission. Et moi, je vous dis au revoir. On se retrouve le dimanche prochain. Merci, merci, merci. Comment? Attends-moi Ibrahim ka. Mais envoie-moi pas aux alliés pesa bambote. Ibrahim. Ibrahim. Chamalanga. Limbisanga na kolela papa. Na bengi bino belé boya na Brikin tout de suite là toujours beta na Brikin na flat hotel Faso boya belé ba na pompage. Côté ya kulutu nanga didi que lokelo na bengi bino belé boya belé donc toza boya banze moloka na bomona nanga na mona makambo o kokende kelasi na kati ya nzala mama nazonga na ndako loboko na litama o simisi na nzela ya kelasi kutwa konzuluka lipapa visible somo trop coupé bambala he mokili mbanga tabanzoka thermomètre ngai Socrate o molelo ferme ya lwabure. Allez, honorable Christian Matata pa yozali bambote belé bana London nyonso bana Paris nyonso na pesi bino bambote tout de suite biso na Kinshasa tozali na Brikin quoi boye belé bo sepela na musique ya malamu musique ya kitoko pour yoka ngamoko boko ka musique ya Papa Lutumba Simaro bana Minza Pigeon Charles Lubadika bambote na biso ya ngwana. Ciao. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.